Fachi Béton, en tout cas, coup de chapeau est trop. Dans mon nini ya prince oyo. Bon on bimara déjà donc kala. Et pas mi baliaka. Oh. Mi baliaka. Siko yé mo ko zamboka Fachi Béton. Dans état de droit yé na mboka. Ya mo ba mi bitu. Ba kosi ma dessous. Si nzela o ezaki nzela moko munene o ezo relier les deux communes Ngiringiri Bandal. Moni eko éviter pe ba embouteillage mususu pesa la facile avenue Kasavubu au mona ezo diminuer. Non ba initiative o pena tozo betela mukonza mboka maboko mingi et puis to sepeli pena na musala ningi salama. To banda mona on est bagé mais réalité vraiment ba makambo ko musalama yango tozo sepela mingi. Mayenini olba ba jeune o ba boya ko luka o ba ya butu butu ko yiba ba bilo ya misaneti yo kayas bezelo oyo ba sala avenue ya makanda. Na mboka na biso oyo batu mususu te ba oya bongisa la biso. Donc ezaka ka biso moko nde batu toujours bongisa yango. Mais ekozala passe pena makasi na bandeko oyo bazozala kaneti na ba molimo ya koyiba ba biloko ya musala ba mabanga ba bwiki ba biloko tout consort. Donc ezaka mama passe to conseiller bango kaka ki eloko oyo eza pona biso moko te ekotikala pona bana na biso bakoko na biso donc il faut to batela yango tozo senga na Balanditou ya Bayoka Bilengi TV. Désormais, suivez votre émission La Découverte chaque lundi à partir de 12h avec moi, votre M de serviteur Babou la Foutre. Bandeko Balandi ya Bayoka Bilengi TV a toujours mis na commune ya Ngengiri na avenue Makanza. Et si quand misala ezaro salama prince ezo banana direction ya Elengesa et sous la direction ya 24. Vraiment bon continuer à s'abonner et belé na chaîne na biso Bayoka Bilengi TV. Na repesa mbot na le boss 5 black mbot na na mami Musenge depuis France pe mbot na na Irene Masiandoki identité ya Bundesi mbot na ngati na 5 black le boss mami Linda Love depuis Boston pe na Mika azana sima ya caméra bola na bilili ndenge ba habitant ya commune ya Ngengiri balobi. Continuer toujours tout ça na avenue Makanza ici kawa puis misala isa au salama bitamo pe Makanza sali awa to ya maibo yo mbote ndio papa pour le banini pour na Makanza au chef de l'état du au sala principal toujours c'est pas na makanisi ya mboka ndenge za wana umoni nzela o ezaki nzela moko munene o ezo relier les deux communes Ngiringiri Bandal. Moni eko éviter pe ba embouteillage mususu pesa la facile avenue Kasavubu au mona ezo diminuer. Non ba initiative o pena tozo betela mukonza mboka maboko mingi et puis to sepeli pena na musala ningi salama. To banda mona on est bagé mais réalité vraiment ba makambo ko musalama yango tozo sepela mingi. Mayenini olba ba jeune o ba boya ko luka o ba ya butu ko yiba ba bilo ya misaneti yo kayas bezelo oyo ba sala avenue ya Makanza. Na mboka na biso oyo batu mususu te ba oya bongisa la biso. Donc ezaka ka biso moko nde batu toujours bongisa yango. Mais ekozala passe pena makasi na bandeko oyo bazozala kaneti na ba molimo ya koyiba ba biloko ya musala ba mabanga ba bwiki ba biloko tout consort. Donc ezaka mama passe to conseiller bango kaka ki eloko oyo eza pona biso moko te
ekotikala mpona bana na biso bakoko na biso. Donc il faut tobatela yango tozosenga na bango mpenzaki bazwa conscience vraiment kete oyo eza biloko ya biso ya mboka moto mosusu akoya te eza kaka biso moko bana mboka mais tozosala il faut tobatela yango. Mani oyo oloba na chef de l'état oyo azwi makanisi donc ya kobongisa bacommune tout tozomona neti prince ekoti na makala mpona Fachi Beton topesi vraiment merci mingi, topesi vraiment un grand merci. Eza kaka commune ya Ngiringiri te baplace mosusu mpe ezali neti aza na idée ya kosala asala alemba te biso toza nsima na ye kopesa. Bon ça va, merci nzela malamu. Merci. Mbote papa. Mbote mingi. Kombo nani? Kombo nanga ndeko Costa. Costa yo poza moko ba habitant ya commune ya Ngiringiri. Si. Oloba nini mpona misala oyo Fachi Beton azosalisa na avenue Makanza Prince oyo ezolonga elenge sati na 24. Omoni makambo oyo Fachi Beton en tout cas ba coup de chapeau ya trop. Dans maman dini ya Prince oyo. Bon on a bimara déjà donc kala. Et pas ba miyibi baliaka. Oh. Miyibi baliaka. Siko ye moko mkonza mboka Fachi Beton. Dans état de droit yé na mboka. Ya mo ba miyibi tout. Par contre ma dessous. Oh. Ya mo misala ya mo do misala ngo salama. Et salama kuti ya donc ya théâtre écouté. Tozo mona. Avantage nini oyo za na Prince oyo erolongwa elenge sati na 24. Avantage ni oza pona bino ba habitant ya commune Ngiringiri. Bon avantage za pena ibele na ko zo pena motoka parti banda na kei. Na longwe wana sope muna mbutiage koto kuna banini ndo koto banini kuna pa soni ba mon petit na kei. Na kema tonge facile na kei bandal facile donc na sanga pena pepele ya mbetolo. Maye nini oyo loba na chef de l'état oyo aza kosalisa misala na ba commune ebele ndenge pe ayepe na commune bino na avenue Makanza Prince elongo elenge sati na 24 oloba nini pona président Fachi Beton. Fachi Beton a continué ka ba nini ba ba travaux ka boye. Pe ba commune sous pe ba côté musu ba fond kuna mais to na kin. Donc la net ba on peut kuna moi Prince kota. Tozape na commune ya Makala esika otomoni do Prince ezolongo elengi sati na kati ya Makala kuna banda RDC ezala nan président Mote azwa makanisi wana oloba nini pona malgré oza habitant ya commune ya Makala te menzela o ezolongo elengi sati na Makala na kati kuna oloba nini pona misala o esala makuna omone Makala musala ndo misala salama misala pino salama ba mati pena de ati likolo kuna ba buki ba érosion wana buki bangomba ba pas solide déjà ba okende kaka donc Prince wana ndia bongo Fachi Beton Prince wana to mona pe na avenue Bongolo pe talaka ndenge isalaki na ndenge misala eza osalama na avenue Ebongolo olobani pona misala o eza osalama kuna misala wana nyonso yosalama pena tuka po mai bana kotuna na mingi po kalamu eza na mai bana kotuna ebele et comment il fleuve vite et comment il fleuve kota Bongolo wana roleka te ocha de kolo wapi donc maman moko ta chola wana mbule mwe beta kama donc maman na ngaleka na mona mukongo mais terrible maman chola na mwana na mukongo. Wow. En tout cas initiative et qui est liboso en tout cas le chapeau mukonza mboka. Merci vraiment ndingo. Minyo lobete tu se pelika pense ndenge kote la vie na biso pour liboso avenir na biso na to na mai président ngeli biso mama boye c'est libiso bien avenir na biso ko bima kadam la minute de communauté bata gombe minyo lobete facha rumela rumela oloba nini na ba jeune o baboya ko luka o bayaka buti buto ko yiba bablo ya misala bazelo bakayasi conseil zaka moko oyo ko meko yiba makambo yo ayebaka qualité landelai bakokangai conseil à moko pe nini oloba na chef de l'état osma kanse robongisa ville ya Kinshasa pe parti na RDC zamba pambola chef de l'état na biso na ba ida boye po ba président bele ba leka ki ba sala ya monter a tour a Fachi mambo pesami donc zamba pambola ra Fachi togos pêcheur en tornade wana bongo bozomo na bilili toza na commune Ngiringiri na avenue Makanza esika wapi Prince zobana na direction ya elenge sesuka na 24 vraiment ya boizalate merci vraiment belé na tata mokonzi Fachi Beton
avenue Bongolo bomona bilili pe prince oyo ça na elenge ti na makala kuna bomona bilili vraiment bon continuer vraiment ko s'abonner na chaîne oyo bayoka Bilengi TV ça ya otela ye abongo pembe asa musala ndenge sengi olobani na bae oyo ba jeune oyo baboya koluka oyo bayaka butu koyiba badlo ya misala ay sala batika musala eza mabe so bakangi olimbisanga bongo bien so bakangi yake amolimbisa zate otika mabe avantage ni ya prince oyo esala malongwa awa na elenge stati na 24 ezala na avantage na nini eza avantage na transport avantage na téléphone mtu wabeleka moi commune eza ma valeur nini ya suka oloba mpona président FAJ Ebeton oza faci arumela chers internautes wana bongo bauti kolanda bahabitant ya commune ya Ngiringiri ndenge bauti koloba ndenge misala eza kosalama awa na avenue Makanza abandi bomoni bilili habitant ya commune ya Ngiringiri basepeli ndenge prince eza kobanda na elenge sa esuka ti na 24 bongo tokomi koshite na pesi mbote na muta filma Jésus mika na nsima caméra mpe na le boss 5 black mbote ndenge ebeli na mami Mosengi depuis France tokutani bongo lundi prochain à la même heure. Vous abonnez et belé, ciao.